Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. C'est tout, wanza beto tata mwana velela. Beto bana bako tukulombela bakafulu, watu sikidikisa. Kimbangizme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Eunui. Embazi. Ilumbugakurui. Yangalala. Esengote. Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Nakumwa tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi za mokolo biso ba jeune. Oyo tokoyoka ka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Nkolo yenga tolobaki. Ndenge ya nkolo isi na tata molimo centre na ba papa. Lelo oyo kamo tongolobela lokuta nde etambolaka mingi. Lokuta ekendaka mosika. Solo penza bato bandimaka yango te. Tozali bacroyant. Bekola biso ya longomba toyebi yango. Tobundaka te, toswanaka te, tomelaka masanga te, basikareti te, biloko nyonso oyo bapekisa biso tosalelaka yango te. Mpona nini pasi eleki mingi mbala oyo? Balobi bien ntango eza ya bolimisi. Elingi oloba ete sika awa kaka te bolimisi banda na 21. Ntango likambo monene eyaki na nkamba, bamaladi osila, koseko ezalaki na bato. Kasi bato bamonaki mabe. Tata Nzambe alobi na tata molimo centre.
bakanga basaki na yo natinda yo epai mosusu. Na butu bawei baya kosenga bolimisi. Na moi bato ya mokili bayaki awa na nkamba basengaki bolimisi abima te atikala kaka awa. Nde likambo kosimba esibaki bayokanga ye akei mpe nzoto ezonga. Bolimisi. Kasi likambo tolingi tolobela yango oyo. Papa Kulutu akangami na koko kinzembo bango nde bakendaki na boma. Koko kimbangu bakendaki na likolo na bankole nyonso. Kuna na ba fleuve kambo ndenge toyebi histoire etambolaki malamu. Kasi likambo bokonzi babunisaka yango ntango nyonso. Makambo elekaki na tiela ezalaki en passe toloba na ba fleuve. Bakroya bazalaki na bango. Me bamosusu mpe na kati kobundisa. Likambo etali bokonzi. Suka nango bamoni ke babebisaki basengaka bolimisi. Makambo tozomona lelo kofingama kotiolama. Makambo ya ndenge na batelefone. Kambo wana eza malamu te. Tozokokimisa likambo na biso elongo na maboko. Bato mpe baza kolinga to décourager. Mais simba elembo na yo. Bongo bie bongo te. Takuna bafingi, batioli, balobi mabe. Kasi yo kozongisa te. Na place wana bangutu wana ye moko tata Nzambe akolandela bango. Wana biso totelemika esika wana. Tosala mosala oyo batindi biso. Ye moko tata Nzambe ayebi akosala kati na biso. Pona bongo tolanda. Na kuna mayombe nini esalamaka kuna. Soki totali bien. Fin de fait kuna balobi biso pe tosali lingoma na biso vikaria. Baye koloba lisusu ke papa liangenda papa mfumalongo. Soki akomi na matadi akatisa te akende ba fleuve te. Aliata lisusu kuna te. Nzambe azalika ase Nzambe. Basusuli ete basalaki mabende basengaki bolimisi. Elelo makambo tozokomona ya mpasi. Nayebi te lisese oyo soki toyebi yango be toyebi yango te. Naloba pota oyo ya kala. Nani azongisaka pota wana? Pota si esila ya kauka nango. Me ezongi lisusu. Pota ya sikade azongisaka? Boza mayele. Biso toyebi bien ke na wayombe basenga bolimisi. Elelo oyo makambo wana ezongi lisusu. Kotungisa bandimi. Bakroya ya tata Simon Kimbangu. Kofinga, kotiola, koloba mabe. Oyo likambo ya lokuta etamboli mingi. Kasi toyebe ete epai touti toyebi, epai tozokende toyebi te. Comme ça, tolanda ndenge esalamaka na mayombe na bolimisi ndenge basengelaka yango.
qui est la vision de monde. Leur grandeur, éminence, son excellence Elhaji Mansour Gaye, grand marabout, citoyens et commissaire régional, mesdames, messieurs, citoyennes et citoyens, la circonstance solennelle qui nous réunit ce matin du 31 octobre 1982 dans la sous-région du Bas-Fleuve-Bachelard est la commémoration du 22e anniversaire de la libération de leur grandeur, Papa Kisolokele, Papa de Lungani et de son éminence Dianguenda, de la relégation coloniale. En effet, tout a commencé par la nouvelle de l'évangélisation prêchée par le prophète Simon Kimbangu en Kamba. L'autorité coloniale qui, loin d'être fière de récolter le fruit de son évangélisation, avait plutôt banni les efforts, le fruit qui venait de voir jour en Kamba. Des miracles de toutes sortes, la guérison des aveugles, des paralytiques, la résurrection des morts qui ont été opérés, loin de leur apporter la joie, leur apporter plutôt la haine. Et c'est ainsi que, à l'instar de toutes les autorités missionnaires à l'époque, l'autorité coloniale avait procédé à l'arrestation non seulement du prophète, mais également de sa famille et des adeptes. 37 000 familles ont été déportées sans jugement. Dans ce mouvement, notre grand-mère, Kagaki Nzembo, avait également été déportée, d'abord à Matadi, à Boma, puis à Banane. Sa grandeur, Kisolokele, fut également accusé, alors qu'il était âgé de 7 ans à peine, fut accusé et interrogé en audience publique. L'interrogatoire consistait à savoir spécialement s'il confirmait qu'il était témoin des miracles que son père avait opérés. S'il confirmait que réellement le pouvoir avec lequel son père opérait était bien un pouvoir divin. Cet enfant, âgé de 7 ans à peine, démontra sa bravoure étonnante et épatante en répondant qu'il avait non seulement vu, assisté, mais même participé à ces miracles et que son père agissait bel et bien par la puissance du Seigneur. Blessés dans leur amour-propre, les juges n'ont même pas voulu attendre qu'un jugement soit prononcé et ils prononcèrent la relégation de cet enfant de 7 ans ensemble avec Kagaki Nzembo. C'est ainsi que Papa Kisolokele Kelo fut relégué à Boma. Là, durant ce séjour, les autorités coloniales avaient admis qu'il pouvait s'instruire à la colonie scolaire de Boma. Il avait été un étudiant brillant, un grand joueur de football, et il était aimé de tout le monde. Il était un véritable modèle et qui avait arraché même la sympathie même de frères et des écoles chrétiennes qui étaient ses professeurs. À la fin de ses études, il fut immédiatement engagé sous la surveillance bien attentive des autorités coloniales, successivement comme clerc et puis plus tard comme agent territorial ici même à Chela. De nombreux miracles ont été opérés. Je les passerai sous silence pour ne pas gêner sa modestie traditionnelle. Tous ceux qui ont vécu avec lui à Chela savent
que Papa Kisolokele a opéré des signes miraculeux importants et énormes, car on le voyait parfois en Ganasuni et ici à Tchela. On entendait sa machine frapper dans la chambre, dans son bureau, comme s'il est trouvé encore, alors qu'il était absent. De nombreux miracles furent opérés par lui, qui démontraient qu'effectivement, il était dans la famille des élus de Dieu. Kanga Kinzembo, qui était sa mère nourricière dans le bas-fleuve, n'a pas eu la chance de vivre ensemble avec lui, car ils avaient été séparés. Kanga Kinzembo, qui avait vécu à Banane, fut empoisonné et finalement mis au lazaret à Boma. Kanga Kinzembo, dont nous associons la mémoire aujourd'hui, a souffert. Il fut traité d'une façon inhumaine, 14 injections par jour, alors qu'il n'était pas nécessaire pour cette maladie et qu'il avait de subir journellement 14 injections. Elle-même, avait déclaré que ce n'est pas ce traitement qui va me guérir, mais moi, je voudrais me rendre à Kinkenge. Kinkenge signifie le cimetière de Boma à l'époque. Lui-même, il avait donc prédit sa mort. En 1933, son éminence Gangyenda s'était rendu à Boma avec sa mère et son frère Delungana, où également lui fut mis à côté de son grand frère Kisolokele aux fins d'études. Il a été également un étudiant brillant. Durant tout son séjour à l'école, il n'a jamais été deuxième de classe. Il était toujours premier. Il était également un grand joueur de football. Il était dirigeant de la chorale et il était un élève fidèle et exemplaire dans sa dévotion. Il était aimé des frères et de tous ceux qui l'entouraient. À 2 reprises, Mama Moulika Wanga, spécialement à l'occasion du mariage de sa grandeur Kisolokele, ainsi que Papa de Lungana Kangani, se sont rendus ici au Mayombe pour rendre visite à leurs enfants et frères. Éminence, leur grandeur. Le Mayombe constitue une véritable terre de prédilection. Au moment où la relégation battait son plein, le Seigneur a choisi le Mayombe comme le berceau de votre refuge, où, à l'instar de Christ, vous avez grandi en âge et en sagesse. Jusqu'à ce jour, le Mayombe contient de nombreux signes, de nombreux souvenirs qui démontrent que vous aimez vraiment cette région. Le cimetière de Kakakinzembo se trouve dans cette sous-région. Des endroits où vous-même, vous avez eu à rencontrer le Seigneur, se trouvent parsemés dans toute la région, dans toute la sous-région de Tchela et de Boma. C'est donc une fierté aujourd'hui que de pouvoir commémorer votre séjour dans le Mayombe. Devant ces signes d'amour que vous avez manifestés pour les ressortissants de cette région et partant pour tous les enfants de ce pays, de l'Afrique et du monde, les Bayombes n'ont pas toujours été reconnaissants. En effet, à plusieurs reprises, tous les Bayombes, nous vous avons injuriés, nous vous avons déshonorés, nous vous avons menacés de toutes sortes de choses. Mais, comme votre amour est grand, vous nous avez donné l'occasion, en 1973, de venir ici même, à la place où nous trouvons, revêtir la cendre et porter le sac en signe de pénitence. Et vous nous avez pardonné. Les crimes que nous avons commis n'ont pas été seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan politique. Pour manifester votre amour
vous avez confié la noble mission de la libération de ce pays à un ressortissant de cette sous-région de Tchéna. Je cite, Feu Kasavubu. L'œuvre de Simon Kimbangu s'est vraiment matérialisée dans la personne de Feu Kasavubu et c'est à cela que nous devons notre indépendance le 30 juin 1960. Mais malgré tout cela, les mêmes autorités devenues indépendantes, habitant cette sous-région, ont brûlé des temples kimbanguistes. Ils ont procédé à la persécution des kimbanguistes alors que nous étions déjà indépendants. Voilà pourquoi nous avons également profité du jour où nous avons porté le sac pour vous demander pardon. Nous ne revenons pas sur ces méfaits, mais nous avons tenu à les rappeler pour que vous puissiez, à l'instar de l'esprit de cette année-ci, nous pardonner. En effet, cette année est véritablement une année de pardon. En 1981, plus précisément le 6 avril 1981, l'homme noir a été définitivement libéré à l'occasion de l'inauguration du grand temple historique d'Ankamba. Vous avez également manifesté votre amour vis-à-vis de vos collaborateurs kimbanguistes en facilitant leur décoration à la date du 17 octobre 1982 à Badangou. C'est bien là le pardon que vous avez donné à vos enfants. Nous chantons que depuis le péché de nos ancêtres, Adam et Ève, Noé, Cam, tout comme la prédication qui vient d'avoir lieu, vous nous avez réhabilité, Éminence, leur grandeur. Nous demandons également que vous puissiez réhabiliter tous les ressortissants de cette sous-région, de la même façon que vous avez rétabli l'homme noir sur son fauteuil de gloire, que vous lui avez prévu depuis le commencement. Rétablissez également vos enfants de cette sous-région qui ont demandé pardon et qui le réitèrent aujourd'hui devant vous. Oubliez, à l'occasion de cette manifestation grandiose, oubliez le passé et donnez-nous la garantie pour l'avenir. Nous savons que vous êtes le Dieu que nous adorons. Nous savons que votre pardon est sans limite. C'est pour cela qu'en ce jour solennel, nous nous adressons à vous trois pour que vous puissiez avoir pitié de cette sous-région. Beaucoup de choses nous manquent, spécialement les cultures même. Nous avons connu la sécheresse dans cette sous-région. Tout ce que nous essayons de planter ne pousse pas normalement comme jadis. Nous avons dans le maillon un respect de la femme spécialement, une pudeur légendaire. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Des divorces aujourd'hui sont prononcés en chaîne ici et là, dans la sous-région. La femme au Yombe n'a jamais connu la prostitution. Aujourd'hui, vos enfants de cette sous-région et de celle de Boma connaissent la prostitution. Ce sont là des mots qui rongent cette sous-région. Il arrive également que lorsqu'une autorité zaïroise, ressortissant de cette région, arrive au pouvoir, il bannit complètement les siens. C'est un phénomène que nous n'avons jamais compris. Soi-disant qu'ils ne veulent pas être tribalistes. Lorsqu'il devient chef dans ce pays, il ne veut plus recevoir ses frères. L'amour disparaît. Éminence, nous vous demandons que l'église kimbanguiste puisse être prospère.
car on vous a envoyé ici, vous-même, votre grand frère, souffrir dans la prison, dans la relégation, pour que vous puissiez hisser cette région au niveau que vous lui avez prédestiné depuis le commencement. N'allez quand même pas penser, Éminence, que nous puissions un jour croire que vos souffrances sont inutiles. Je crois que vous avez accepté ces souffrances pour que vous puissiez récolter une réhabilité aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Nous vous demandons leur grandeur, une bénédiction pour toute la population qui s'est présentée aujourd'hui ici, ceux qui sont restés dans les villages, dans les centres et dans les villes, ceux qui sont malades dans les prisons et dans les hôpitaux, et ceux qui souffrent d'une façon générale, de bien vouloir descendre l'Esprit Saint sur cette population pour qu'elle puisse vous servir maintenant et à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Papa qui sont le cœur, oye! Papa de Lungana, oye! Papa de Guéba, oye! Je vous remercie. Wana ezalaka maître mbongo tafondaki discours mpona bosenge bolimisi kasi tala suka ya likambo bapapa batiki biso ye mpe achange na ye te na 26 te aye kotika biso kaka ye ndenge alandaki ka 26 me ye mutu abandaki bolimisi tolanda papa pako Mana ye mwana vela bapapa nanga luwilo mu discours mawomu mali yetu matu bavayi mawomu balutili mumwankanda fe obatenge bela betu kwako tusikwikila ko ayi tukwikila ngoti benu salu kinzambi lata salu tumbanzilanga politike luvwendi yetu kwako memutu nzaba ikenove pasi buzaba me batu batukamba nga betu tuli bidundulu betu tukembolo diela bwabo tata metre nyaule mujoluka nga baba avoka divimba membre yi comité central ndimbanzila buna minu banenda sia dundulu baibika me ai nipe ndise midundulu ndiswa midundulu bomini kuna diao papa benu bayaya ndikululomba lufuka manoti fyote likanda unangola lyao papa tata mpeni yotukamba tukula tumbusa pila sana buna butu banji na betu kas orgei kuli betu yi lulendo ti butu mona bafana betu kaka tubanji na ngeti kotinya unankape mutu kasi budiriti yosu diambuli kubika nzambi mutu mbotra yokelve nzambi ulusola nzambi ulutula luwilu mu discours tunanguli likale limayombi lutuli lilyo pasi batu bazaba tilikanda kasi betu veka wewe muliambu libitye wakini sikwenda kwakwe wani sikwenda kwakwe gali sikitu kwakopele yayi kakaliza ababazi kwenye papa lutufuila nkayani bika satiko kwa kumayombi vaibaza yire yimvimba tuliko tubambi kuli beno vasa ni kuvuma vambatika vavamboti tuli bambi baza yire yimvimba kasi mamboti kuli beno mali lutuvangili mamboti papa chingu iteka mama lutusungila chingu lutala vavana mwakiti bene mungilu babongise fyao fibabosi mufivyokila bakulu babatangana aba unge mwana tuli mwana lesi mwana ulika mwana lesi mkulu tu ka yao papa papa mumona lumkipile yayi luzingu lwelu lumvimba lumemansi na mutsi yayi lubongili pe diambo limboti lutuvengu kasi betu bivulu bene tunsilange benu bidundu lubetu betu libankwanyela olike baba amavuiti katika bivuiti kibeni papa diao bamama ibatata titufuka maniano
banka kabanga takaliza abalyambu likafuki bino byambu bilyo kasi ngetona kula 1971 bosibuli wili muli skulu nzambe ubanzila bete kwakuko mukutufila batata bababa munjibiza batutula munsinga umozi kasi betu nsila bwawo vai munkane nzambe bankama ngate bwakukoti limuvumu kimama kuko minu nditula dembu tuyimbila nati mwankunga mosi bayani ndayimbilanga bankaka bali kwa baba bazeli mwankunga beto bakuyimbilanga munsitu baliko kukwakoko banka bazeli fyamo moto yekyande salo kisolama moto ye salo kyande moto ye salo kyande moto ye salo kyande moto ye kyande salo ebeto banka be salo bieto moto ye salo kyande bayan oyi milano kwe moto ye salo kyande ana mwana lezi beno batu bana bete nkanda ndombe ukituka muntu muliambu libeno sarukeno kyene kama bweto vumvulilanga kama bweto silanga baba na mazoba baba na bidundulu baba na basiba bye kulusu kwako yini banga kwa tumona kutusi abo batu wana malabu manunu no tusaidi matumsi ya papa bona batate nzila kulibeno yidi lutuvutula bana batuba karikala mamoma meluta kubaza yidi mawombo tuwele muna zizone muna zisurezo mama pila vuma na mambo papa pasi bwetu mvukile lutuvutula bana batuba pasi mwingi nkembo ulu jinsi na beno lubaka ndalo mubete kalikuso ni konjila yinkaka yitumbaki la kurusu voka mu Yesu Kristo ko papa muna tata lutusimba diawo tumweni lungu kyaki kikinendi tukalisaba tukilele kilubaka bele babatatu lutela mapila yayi pasi nzambe buka kubikililo divanga mani muna papa tuisi ko mawombo mama wili munkani mametanga mamwana lezi mama maka mama na tanga mama na mawa njindu zetu zyawo papa njindu zetu zozo wingi utala pasi zimine kusabenteye pasi zeno vangu pasi zipila mupila kasibeni bolutela mani matoko matoko magana matata nzamu luiza vuapa nkanda ndongo tata tutondele beni mundu wakana lweki baba lutuvutula bana batuba kalabaza yile papa zisura zilezio mambo zili suntu betu kwako pasi abetu mvukile betu kamushapila yale lutu yambulila nokutuvana no maseme tumboti ngemona ti bisiku yangi likakuko kali kwa bula myoko bila kali kwa mutu kukanga kuishaliko bonga moko makuringimisa anyinge mone ti umfunu dilili ndoko tukunda lumasemeto bosu bwelifu chilibundu dietu mukumbuse ye mwana vela kima soye sikoyo tolani oya papa paku tolanda ya papa kurutu tomba vaonjokela vayombe luilwe Kimbangisoye batata na mama kutubika jaka be pasere bubu
surprise ba fleur me kusala yame depase betu. Merci mingi na mambo surtout ben me kusala. Merci mingi surtout na mambo ben me kutuba. Betu me kufana na boma, betu me kufana na chela. Yavana kasamba kubongisa bwala. Malile yavana katanga ba flama. Kasi kisala betu me kusala. Bobu yae ben me kusala betu surprise ya kuza kupokea betu na le 31 Oktoba. Porque pesa ndinga na papa ke kutubisa bene pasa tangu ngede akamingi be. Sino betu me kutonda bene na kutonda na kisala ben me kusala na ngindu ben me kubaka. Muzawa mbote ke point de repere ke na kata Kisasa ba mutu bato ba fleur mutu ko organiser mambo yoso. Félicitations me pesa na beno et encore une fois merci mingi na mambo yoso to ben mesala. Sikolo papa. Kimbagizi oye. Atiela benga na kesi yako babetika kwa de beta tango ya. Baflevo oye. Baflevo oye. Ba mama na batata kila kabetika na kesi tunamosi papa kunutumetoba. Moga kwa na kama mingi ve sambo betika na mambo mingi. Mwana sabeto tablo ya. Mena tabatazole. Denze. Beno na tablo ina. Beno kweza na toa na mwana. Moga tumela mamba na moga tumaza mwana ya bana. Baflevo oye. Baflevo oye. Mwana bwana kana mambo mingi ya kutoba kasi. Moga tumila mwana tete mambo yae na tablo yae. Bon. Banani beni memona napona na tablo ina. Beto tatu. Est-ce que na bailungi yebeti ke fota kampidina ou bien ke pidina ve? Nie. Beno pesa mon réponse. Est-ce que vraiment il est que bilungi abeto ou bien que bilungi abeto ve? Ya beto ve, hein? Katutu bele kama na plamo si beto, Bele kama na plamo si beto, Kasi ya ga juste ve, Merci. Ba mama na batata. Munu ke chrétien. Kanti mavangu na ngeke mutino akaka. Ngeke chrétien keleka. Munu ke catholique 100%. Munu ke kimbangi 100%. Munu ke protestant 100%. 100%. C'est-à-dire ataki mamo sinelumina mundu ya mwana na katuka pe. Parce que bube bitiki tuba bitiki munu kele mwana nzambi. D'accord. Quand est-ce que mavangu na keke juste na mama na keke musala. Tuba ngeke mwana nzambi. Kasi ngula kuvonda muntu. Est-ce que mwana nzambi keleka? Ngekuna kuyiba bi mangana yake keleka. Ngekuna kunuana. Ngeke mwana nzambi keleka. Beno tuba yai yake bambi tuba kebeto. Oui. Sabo haraba hidiga kupenda abakuta papa kunutu yake mtino kaka fuma tata fuma doga de kutala papa kunutu mandeso papa fuma baadhi midasu kabezini kitala mandeso bena papa kunutu bena tuba apparence yake le beto kasi nafu yake beto bena tuba vina be beto bwana bana ya nzambi ya keleka mavangu na beto ifana kumonisa ke beto ke bana nzambi bakimbangise beto ke na nyongo mingi nyongo ka bidi kwa batata ba memona mpasi sabu ke sabu yake na le 10 janvier 1944 mono mokumakawa
bwana Chela moko masiku sala na territoire mwana mazaba be mambo ke sala katata nzabi mozabo yake mutino kaka ndawina mo bwana ko sala kuna na territoire kansi ba monaka mono bwana na ba collègue Banzimbu Ferdinand Balikongo George Natata Pierre Mbongo hawena bamona yani amekuisa anige mwana simo kimbango kan betu tulandi kuna biro na batina tawa kaka babuzo yumsani mambo tata na baba abako na construire fi biro ya monmos bamen isole mono bazo lave mo bwana na batata Pierre Mbongo na Banzimbu Ferdinand na Balikongo George na batose mo kutaka na bachimpi na mutafio batu ba belle na kwa da biro mosive ba me isole mono na 1946 na ngonda février ba me tubile mono kunu tunangege kuiza kwako bidu ba me tine kwako ayi merci ani kuma na Chela yai kumwana kisimuni kimbango ina kimwana kisimuni kimbango ale ambote bazoni basala na biro mosi bo betu bo so kusala biro mosi betu zora ka betu vanda na biro lumbo kaka use withdraw amekwenda kuna nima hizo awona kuwidiki na hike mambo tukutuba na biro yani kwa kunga mekubima kuna na biro hapo za kutana betu zora mtu na kisana nani ani bado kuna nani mabankunga Eki muto, mambo ya. Belo kwa mambo kia mwakonde. Kanda ndogo wa goto. Mama. Kandenge kutamala kana mtoto vengine na kuona mpaka mtoto mdogo mmoja. Kuwa tete jambo ina, kuwa jambo ina. Merci. Ba mama na batata. Mweza bombote nangoda out beto kwenda na Angola. Na le 29 août beto kwenda na Luanda. Beto kumaka na Kabinda mbanza na le 1er septembre exactement. Moko makana Kabinda dans le 1er septembre. Donc, dans les 30, dans les 2, na suka, beto kwa na nzonzara. Moko waka bana ya koralo kuyimbila ka muyimu ina. Kasi, na muyimu na bawu, batu baka mamu ina ya pesa kama mpasi. Tangu ba mama, nzonzambi yosu medila. Sabda mkunga ye bana meyimbila. Bana bakulutwe bana fiotie ba mama batata bayonsi to kudila na Kabinda diamine sara kama npas ba autorité angolaise ba impela ba bwana ne nzonza tamu na bakumona ka bana medila ba udiaka vraiment be mona kiadi
ntango na momentu bateteve ba batuba eminance betika na mambo yubusange motu bake mambo ba yubusagaka ou en privé ou bien public motu ba ve mbote tuba ya publiquement parce que est très intéressant sababu kamunu na kupesa beno ba réponse na réponse ina muke pesa na bana yonso tu bakwa yao moyo usaka ba untete bilu kwa eske bake mangise bake batwendi baya ikena beno bake salaka beno mambo bake fingaka bake lembuka kave en tout cas réponse ina ba mfumo pesa kamuni ya pesa kabete yonso tu kies batu baba tu yik bake sosela muntu muta miango ve kufinga mutu ve kusala kwa kimambo ve bake le mbote beto bak ba utadi abo mosive vraiment bake bana ngeke sasa ba beto sa ba inji kiba bake ngeke pesa ka bawo parce que bake na conduite mosi ya mutino kaka yina ya pesa ka beto kiesi mingi kansi samka fausse information ina bake bakaka tawa kaka mayidu mingi vanaka alors bake so kudia biyovu tangu mo pesa ka ba mvuto bawo ntete na ntango ina ba réponse ba mezo merci c'est vrai beto bana ka kudute kati beto me ko yawa beto mendima na kokela tabo tuna kwenda yakaka mekuiza papa mono mekuma kembangisi parce que c'est vrai mono mo sabaka fe ke mambo ke bandira ka pidina pangi na mono ndombe nge katuka ka wapi muntu ndombe wapi singe katuka na mayombe moke tubaka ya mingi na fois passé mutumira kameno awa kaka na janvier tangu mubanda kawa ba sava me wana na mayombe mingi ba to mayele na mayombe beno ki mingi en tout cas nzambe pesa kama une chance beno kana ba intellectuel est réellement valable ba sava me fulu kana beno kansi inki betike sala inki na betike montrer que betike ba savant moza ba ingénieur agronome mos anke mutu na mayombe awo anke sala kana nzo président vraiment na mambo yeli ke conseiller principal ya président na mambo agriculture mais bampangi vraiment passe beto mo si beto kufingana beto ko se minimiser beto ko monana vraiment la mosiki ma ke valeur ve bampange kanenge ko sie tavengele na mwana parce que na toto ve muntu ando me katuka kwa wapi nkunga bajibila bajadi ai ba mama na batata yake na signification musumun ya nene motu bila kabeno wa na 1980 na le 12 mai mo kwandaka na Australie Kentama, c'est-à-dire privé de tous les contacts avec l'Afrique. Batu ina kina mpasi bampangi na bandombe inti na bamundeleve ya bandombe kati mpasi na kina bawu bampangi na betu bafulama ba monsaka betu mpasi kasi en tout cas mole na remercier bafulama 100 fois na mpasi na kama na bampangi na betu kuna na Australie muntu andombe katoka wapi lumbu ina wajuvisa kama ni kiuvu ina na le 12 mai 1980 bampangi na munu bandombe iya mwana kento mosi babakala tatu bamekuiza betoke bi manavyo muno ntsina muno muvana kubanza ntama yonse tu bwala ina ke bwala itse bamundele orgisi ya bandombe bampangi na munu akiadi ndombe ndawo na mikita na avion motela bantu membe kwenda kuvuana kuna na port kasibami simba nkumbu na muno na ntulu na bawo na bamundele betera mapepe na bawo momo na weso son eminence yangenda bandombe wapsa kabe ukatu kasi beto betke pembe
yina baka tubaka ndome yake lentina katika nindi sala nsuki mpide ya mundele ampangi na mono tangu na momona mogo na kupesa ba mbote bake banga na kupesa mono mbote samu pataka bakosi mo mbwata kitoko nketo na mono mbwata kitoko jile tele kabinina mono bena mbwata kitoko bien tangu ina baka kubanga samba mbwata kinkutu ya ndombe na mwaki lote ya ndombe muntu ndombe kyati tangu na kumona bamona kupesa bambote tangu na bakutia muri kyubu kuba bampangira muntu kimbangu muntu mpamba bakutia muri kyubu eske ngeke mwana papa simo kimbangu bebe bapaki mimi zame bamedina eske beto zola ngepesa beto kaka mputo mbuta mutu na kumana kutia muri kyubu pela mosi âge grand marabout 72 ans andika kutia muri kyubu eske ngeye yayi mwana papa simo kimbangu mutu bakele kamono mutu bake mono batu bave ngeve mutu bakasiba pangi pidi kwa be yake mono batu ba kalenge mwana papa simo kimbangu ndio vande na kashani pidi ebe muno bakashani mutu bamuku mamuta muntu ngebe kumamuta muntu pidi kwa bigela batu bakale ngeke mwana fioti ngebe kuma meme na 50 ans mutu ba muno me vioka déjà 60 jamais mobi misabuku tangu batala tata simo kimbangu mama mwilu tangu batala bina bakubwa kudile bakuza kudia mwana kiovu eske beto nzambi wani mutusalaka beto tala tete diama bidina mbuta muntu 72 ans eske nzambi wani salaka beto mutu bampangi na muntu kasi nani wani salaka beto wani kebanzaka inge bina kudila mwana kiovu bidina bautu batala muntu ndombe kiadi mbasi tangu ni bakuza kutuba beto mambo beto vuandaka il y a 200 ans. Or, ma portugais voit donc on est en Angola 500 ans. Il y a 200 ans exactement. Beto voit 14 millions de noirs. Kasi Boubouaï, nous sommes moins de 300 000. Et bah, on se met quoi d'or. Pas beaucoup de beto surtout. Est-ce que Nzambi Zamba beto moto kadi kumani samabo beto kuyumu sangi yawo. Mbote Nzambi kumani beto nkumu mosi sambo ani lunda dikanda nene ya mundele beto Nzambi wanti sala beto fe tangu na muta kadila zaba mbote muliko kudila kama muto kufobe kasi lume na mukudila kama musu mwana fioti na monwe inkenta na munu medila bena medila sambo kipetu mwana muta apeleke dila moko na ambarasa yani antu bakiadi beno na Afrika beno yose tubele muku maembe independant kasi beto kwako independance na beto pili kwa mtike makile yao eni tata simo kimbangu ni kusema sasa beno kaka beto biteme zaba yani kasi zaba mote katuka na kinsasa ti kuna na singa na bitu vandaka yakile 34,000 km katuka na kinsasa ti ni tina zaba mote mo katuka na kinsasa jeudi mo katuka na Bruxelles na le 9 mai 1980 beto baka avion katoka na Bruxelles vana ti kuna na Australie beto kuna kokuma dimanche à 7h du matin 7h15 beto baka avion na le 9 12 à 7h15 du matin zaba moto distance quand ça veut faire mo sai ko daga beto be ba avion ba ya nene kasi tanga baga yubu samuno ketingeke mwana papa simo kimbangu eske ni papa simo kimbangu kuzila kasake bendo kake enge mwana ngeme tumele betinki eske moti kanga tuba na Nzambi nange ani kufula beto kaka papangi Nzambi kufula beto de pourquoi beto komona passe et beto kuna en Afrique mosike bouger fait c'est-à-dire batuna privé de tout contact avec l'Afrique zaba mbote na bainsi yonse to mesieta ba ambassade kele kana yebeto kele vacancy Afrique en vive kele kuna moko na kota na ambassade mosi ya Ethiopie kasi za moto ba Ethiopie kaba baki bandombe fe donc
ambassade mosika kaina Éthiopie kanti banen ke kuna chargé d'affaires banan ou bien le représentant anglais donc mutu Afrique ke kuna ve batu Afrique ko da kuna ve donc bantango ba mona veto mais vraiment parce que bando me akaka na Sénégal bando me akaka na Togo na veto na l'église kimbangiste veto na Zaïre na mutu mosi yaka catholique ko na veto alors ba musul bakaka ba Burundi bakaka ba Kenyan ba wada kuna veto na Australie quand ambassade moko et mosi pardon ya bando me Afrique keleve sauf Éthiopie or ko zimbana ve Éthiopie ba mundele kwa le 3 4 ba mundele kwa kuna nkana ndo mekatoka wapi kuna bayubu samuno kana nzambe wani mutsala kabao kana nge kutala c'est vrai nkunga mimi la ba jeune kana beto voda ka ba chercheur sambe kuzaba wapi sika beto quelle origine iki mutinde disumu na beto salaka yina nzambe nena kukangela beto ntima beto batando be kumona ka campus campagne na mono pour voir quoi qu'on a gonda janvier tangoye une saison le même kala na Afrique beto mbaka tete indépendance Namibie et l'Afrique du Sud kuna na Afrique du Sud quel abandon be mana passe beto nyon surtout la partie bitu mizabe ya surtout batene ke longoka be batene me longoka betu mizaba partie inki kimena munki mpase ke mon sabando en Afrique du Sud kansi na ina partie ke kuna na Australie momme baka kuna na Afrique du Sud pourquoi parce que na parmi abantandombe ba docteur kele ba ingénieur agronome ba kele babi salion surtout badikele kasi kuna muntu ndombe babi sengo lokotela kalasi nani ngezibula ngezila kota kalasi muntu ndombe katuka ka wapi momezaba na Amerika mukonda kuna mome mwana ka ndombe mingi kuna batu ambongo mefuluka batu na majele mefuluka kasi kusala kimba ba mosi kelebe iki me manke beto ayeya. Quand vous êtes un intellectuel, il faudrait vous poser la question de savoir qui êtes-vous et pourquoi vous ne parvenez pas à réaliser quelque chose de votre propre conception. Nous effectuons moins de recherches intellectuelles, nous autres n'avons pas eu la chance de nous instruire davantage. Mais vous qui avez l'occasion de vous instruire, vous êtes encore sur les bancs de l'école, mais vous avez terminé. En tant qu'universitaire, vous ne devez pas limiter votre savoir rien qu'après avoir décroché votre diplôme. Il faut pousser vos recherches plus loin pour qu'on sache qui êtes-vous. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Une fois décroché le diplôme, c'est fini. L'homme blanc quitte son pays à la recherche. Bête te kuba kabanzenza mingi mikatana toka vivo. Faites-moi des bikala awana chele, benega mwana wa 30 américains. Baga kuisa kutala beno. Bakuzaba ni buda tata simo kimbango. Le grand marabout. Ani bi kan sina yangi. Eki kima me manka yangi. Kima me ko manka yangi keleve. Benega tala vana eki uzaba be. Mbago me manka yangi. Ubiinza me manka yangi. Kazi enme kuisa kutala ngai. Beno metu bana photo yayi. Ya c'est vrai. Vana tura papa kasi vana ke kasi diam de ke vana grama la bani si sensi na yandi an vous akutalange en tant que qui yani ke sambilaka na dibundu ya l'islam kuna nde yani ke mfumo nene na basidagali nyonso tu mfumo na bana dibundu yani kasi ni bikan sinandi yani vous akutambula kwako ya msamba kubaka inki kima kudia kunwa eki kime magani avion masuwa eki kime magani ya bilion zo kene kasi yani mekuiza kutalange
yani betu ba malmaya na metre Mungu ke mutwa bwana alikuwa kuna mayombe metre Mungu ke mutwa kulongoka malmaya betu bila ni mambo mwana mutke tuba vimba bazo pesa mu metre Mungu fana kutuba hiki mambo ni betu bila yani uza kupesa muno décoration grand champion de la paix bapangi na mono c'est vrai mutu nyonso tu kanani kengunze na infinani bazabelive kasi batokaka fetu kwani kebikala bene kebaka banzenza mingi yawina ifo betutunga pidia yi wapi mwayo kulekisa banzenza mwana kunuweja kabenzo kuna na laskambo wewe sika baka na balotel baba sina kuleka sika mokele il faut beto kufuanisa bizidi na beto mono to mwana nzambi monisa c'est vrai kana kika mwana nzambi kasi yako no kufinga batu kuyiba bima ngana kuvoda batu wapi mwana nzambi nange donc il faut se faire ina ba futene ke ba papa kasi wana kasi ken donc kima mosu me manke mamhangi na mono beto metonda beno mingi beto bwana ba dimya keleka yani ndonga mpile kemona na mambo yebe mesana na bakado bene ke pesa entuba de pumi yale butuka kan mono tete mambo bini na fay depuis yale me butuka elle monte à 72 ans kasi depuis elle me butuka ni mona tete mambo bini ya fay elle me mona tete ba tume kuvuada tranquille na mosibeto kunwanda ve kufinga batu ve baka ku sarbu yani kemona ya utino kaka lungu yana kotaka ni kinlongo moko tuba pe moko tuba kimo musibe bubwe kuna na nchi nani ba mezaba ke bubwe betika na chela president aba umezaba ke bubu yani ke lawa parce que yani ka famille president kasi yani ke utakutambulia na kuiza kwako mambo kaka moyo kutubila mene kelebe kanti bampangi bana papa simo kimbangu mimi baka seka beno kubanga be betika kulunga katara kaka nani sabaka bampangi mo baflevoye bubwe kana mo betu fanda kuvana na mayombe ve ubye kana mo mo vandaka kasi papa ko tutu kelebe ubye kana papa ko tukizaka kana papa fu mbanze kelebe kana mo be kelebe ubye kana papa fu mbanze kuzaka mo ne kelebe papa ko tutu be kelebe kasi betu tatu betu ko zalebe jama mo no betu be jika betu fuka na pimba betu sambila kana ndiamu yayi c'est-à-dire na bilumbu ya betu metambula bisika tatu betu tatu yake na signification mosi nene betu sitaka jamme bidina kazi depuis betu wadaka kubaka boloko ina wadaka papa katuka lumu ina bapesa betu boloko ine mambo kwa mtino kaka garama rabu mekuiza kwako ya garama rabu kutakutana kasiri kikimagisi tembe kasiri mekuiza kwako babange mambo kevana babange na mo ba kanenge kuleke sika matangwe parce que kananga kusika babe ngekwenda trotara bange na mo grand marabout kima mosi make ya dikelebe bima nyonso tu yalika kusosa yi souvient tu na president ni tara kima yi bima ba mwana kwa tout de suite mume tu ba yake kima maka na yani kima mosi ve kansi mbote yani kuiza bwana na kulanda mwana fetfet kima papa ba tumemwona aya nimekuza na mayombe zoba ina mtu yose mko makibangisa baki bokela kani nani
Est-ce que mettez soba? Donc mettre Mungu mayele nimemaliza. Beno kulula kakantima. Beno kulula kantima. Ina bende ke mwana kafe, babe ke mwana kakayao. Meme baka kusakana nange, meme baka kufinga nge. Et surtout, mwana mekuza na mayombe. Muntu yina mekuza kuiba. Baka boka lako nani? Baka boka lako nani? Est-ce que depuis mekuza mwame mekitakwenda na vile kwenda kukota hizo mtu? Kaskana mkoza baka boka lako nani? Embuzo kusadisa nsitani mbongo ile kuvua mina yende. Ibizeli kutumevuata bubu. Mwana mevuata mayombe. Papa kulutu mevuata mayombe. Tata fumambaga mevuata mayombe. Bakaita na beto mevuata mayombe. Lumba kuna kusumba ya mwana mzabaga mnuve. Ba mosi mwana kusumbe. Ba mosi mwana kutungise. Bena mosi mevuika mwana bubu yai. Kasema kwa da muyibi ne mekuiza. Enge sarisa kantsitsa ni. Yange muyi kasibubu yakati baki sarisa kantsitsa ni. Est-ce que beti wani kabati sarisa kantsitsa ni tango yayi? Bet banadi yake sarisa kantsitsa. Na kwa kuna mayombe dia. C'est vrai. Kasi mbili kwa baka baka baba muyi bebe. Papa muyibi. Kasi betike kutunga. Ndabu yonso tume kutunga. Na Zaire vibe mubanza ngeke mbagise ngemitunga. Ngemos. Ngeke baka kwa mtu kupesa ngembogo kelebe. Kasi ngemos metunga. Yawe la président pesa comme une grande décoration. La plus haute distinction du Zaïre. Je l'ai eu. Nsabu ya muyibi ve kati nsabu yani kama mwana kakisala mukisala muku waka batu bila kama beno nataka carte d'identité na beno buku beno mpako beno nataenda mu yoso tu sabu mambo mingi ke mundu wapi sema mukwenda muke na carte d'identité wapi ndabo na putu baka sasa kwa carte d'identité ve bamizi sebe tukwenda kana na Bruxelles bila mosi mena kwa ndenge wana tuzalaki na butu botalaki na cinema esika ni batuna ke bino carte d'identité boka ndaki na passeport ngai na boki silise na ngai kakale na tisi nyatira le na bambi kuna boka na foto toke ina foto toke na kiso toke na kite otani toka esika pardon ba mama na kela bena kutina bena kuseka be kasi bena bwana ba chrétien ya kieleka bana nzambi ya papa simoki mbango ya kieleka ya hypocrite be kuna ngeke sana mama mbote sika na batu hapo ke chrétien kimbangise keba kuvana bila mose photo ina be il faut ngeke chrétien kimbangise ou bien chrétien catholique ou bien chrétien protestant wana kieleka mumpikizi ya kusala mambo hivi mama ya mwaka sabeni mingi bera lebe samono kasi mbazi ya mtia sola na kwa karmendo zola bene zola kaka bawa tango yai beteke sala ntita ni beteke sala ntita betu tuba il faut betu tunga kwako parce que bantenza mingi kuzila betu monena kuna c'est fini pardon bantenza na bagono koleka deka na l'hôtel ve il faut baleka sika papa meleka donc il faut betu tunga hizo moto yinzo yina kuza kulwa kila banzeza bila mosi bende misala la kisasa betika manaka ya konsoni ve konson tango bakuize ale kwenda santa dakai kwenda kota kuna yinzo ya beno bijabe yinzo ya beno kwa ndiye kasi ya banani betika baka kwa betu mafuafa ve nani kana bika betu mafuafa il faut betu mosi betu donc betu longa nza mote bafle voye
Bafleve oye! Grand Marabout oye! Sénégal oye! Champion de la paix oye! Oui, merci mille. Imagisme oye! Tolandi be tolandi te. Maître Mou, avocat de la RDC, conseiller à Papa Foumalon. Il a dit que papa pratiquait les bisous makamonions. Il tika de la bisou tobongisa. Tene na loba ka mukolo wana mukolo enga. Papa Kimbangu azali koko na biso. Ba papa bazali batata na biso. Biso tozali ba koko ya tata Simon Kimbangu. Bongo bien bongo te. Siko izali tao na biso. Me makambo ezo komona na kowela na bokonzi. Eloko ezo kodéranger ide yango wana. Ba papa bazali déranger mingi. Lelo ekomi mpe na biso bokonzi kaka mpe eloko te ekomi mingi ndenge papa alobi ye moko kofinga na ekomi mingi kotiola mpe ekomi mingi. Australie ntango ndako ya nzambe oyo po efungama na 81 pardon. Yango papa 80 akendaki na Australie. Oyo nyonso bamonaki kuna tolandi yango. Me soki totali aviateur ya kitisaki avion ya liboso awa na nkamba auta kuna ndele wana. O papa Kimbangu alobaki ete avant ofongola ndako ya nzambe ya nkamba kende na Australie. O papa akendaki kuna. Lelo soki otali moke changement ezali kokota mingi. Awa tolobi ke biso tokolemba te. Finga na yo loba na yo me totelemi ka likambo moko tolonga. Tokolonga bie tokolonga te. Tokosala bie tokosala te. Europe mobimba osombi biso camion eza te kaka France kaka me Europe mobimba camion botia yango na mai eza koya tosepelaki mingi ndenge nalobelaki yango na mokolo ya yenga. Bateau de pêche mpe ya bamama ezosala biloko moke tozokokokisa yango oyo etikali nga nasengaki 20 euros pour continuer kopesa. Nazo sentir que Europe mobima bazopesa mbongo oyo apesi mbongo na ye abengaka papa nga mpe napesi. Papa nga napesi bato ya Belgique bazobenga, ya France bazokobenga, Allemagne bazobenga, ti kuna na Amerique bazobenga, Londres mpe azali kobenga. Tosepeli mingi bokontinue kopesa tokokisa makambo na biso ndenge mpe nalobaki koreki $10 ozangisa te basurveillant obongisa le 2 avril tozozela bino fliki tozozela bino le 17 mars bino nyonso ndenge tozosenga bambongo topesa po ete totambusa misala na biso. Wana bato ya Bafleve basengaki bolimbisi. Bolimbisi basengi, me lelo oyo tokomi kozongela makambo wana ndenge tolobaka. Kuna na bawei bolimbisi ezalaka te. Kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te. Soki bamoni ke awa na mokili tobebisi, bawei bazalaka na esengo te, bango mpe basilikaka.
omona makambo ndenge na ndenge bana koyela biso pasi ezongi yango tolingi makambo te biso na totelemi likambo ya tata Kimbangu bacroyant tosala makasi misala biso ekende liboso yango nasengi bato azunga soki boza na likambo ya koyebisa biso boya okota na kati pamba te bino mpe boza batemoin makambo mingi papa kisolokele atikelaki bino soki boza koloba te eza mabe mpe bino mpe bazokalela bino mingi parceke ezunga Ajax balingi bino te songi mpe eza koleka mingi biso na biso mpe kasi biso toyebi ke papa atikaki koloba likambo ye moko papa kisolokele yango topesi bino mikro bobanda koloba. Nakomba tata mwana pe tata molimo santu. Merci papa. Na maloba bopesi biso. Tango nyonso bino boyebisaka biso. Témoin ya nzambe mutu. Témoin ya mutu nzambe. Muwei lia biloko na ye me maloba oyo ya tiki baliaka yango te yango wana papa soko pesi biso maloba ezalaka occasion mpona biso tokoka koloba pe koeklere bato ndenge nzembo oyo toyebaka eloba oyo toyoka na oyo tomona yango nde tokotatola po biso bato kozwa mayele pamba te mingi tozobunga mpona kozanga koyeba likambo ya papa Simon Kimbangu yozoloba na biso bokoko na makambo ya nzambe papa likambo ya sika ezalaka te nyonso oyo tozomona esesalama na kala. C'est pourquoi bino boyebisaka biso soko lingo loba likambo ya sika loba nanu ya kala soki pe olobi ya kala loba ya sika. Toyoki papa lisese oyo yopesi pota ya sika yango nde mutu ezongisaka pota ya kala. Mutu soka zoki pota esika wana soki pota esili etikaka cicatrice. Cicatrice wana tango nyonso soko tali yango ozoko se rappeler ke esika oyo nazalaka na pota. Esika wana ekomaka fragile. Fozala mayele. Parce que soki osali kaka erreur esika wana ezoki susu pota wana peut-être koleka kutu munene koleka pota oyo ya kala. Nde makambo tozo vivre le oyo papa outi kolobela oyo tolandi na bande oyo elekaka na tango wana ndenge touti koloba papa na makambo ya nzambe likambo ya sika eza te nyonso oyo tozomona bitumba yiki oyo eza lelo na lingomba
euta banda tango ya papa Simon Kimbangu. Ndenge toyebeli histoire, ndenge o rappele yango papa. Papa Simon Kimbangu akangami, papa Kisolokele akangami, mama Kinzembo akangami na bankole mosusu. Mama Kinzembo na papa Kulutu bake na ba fleuve. Papa Simon Kimbangu na bankole mosusu bakendaka na likolo. Na 1959 Lingombe bimi libanda, l'État bandi koluka nani akozwa bokonzi ya Lingomba. Ne bitumba makasi ebandaki a partir de 1960. Pamba te na tango wana ba collaborateur nyonso ya papa Simon Kimbangu batiaka na mitema na bango ke bango nde bato bakoyingela. Donc papa bitumba oyo toza nango lelo, bitumba oyo tozalaka nango na Lingomba, eza ya likambo mosusu te ya kowela bokonzi, ya kowela kiti oyo yo tata Molimo Santu ovandi. Bitumba oyo nyonso toza nango yiki eza kaka bokonzi papa. Nani akoyingela wana? Nani akofanda na kiti wana? Na tango wana pe ezalaka ndenge wana. Papa Diangenda mutavandaka paseke ezalaka elaka ya tata na ye. Yende mutaponamaka. Me batu babundisa ye mingi. Yango mutesalaka ke ba dissidence na tango wana salamaka. Lokola bazwaka bokonzi wana te, ba oyo batiaka na mituke fu bavanda na kiti wana fu bazwa bokonzi. Kanda wana salaka bango nde bakenda kosala mangomba. Livre oyo papa Mfumwa Mbanza pesaka biso l'autre fois ao ya Suzanne H et explique makambo wana mingi. Batata Bamba Emmanuel ebele bakenda kosala bamangomba parce que balukaka bokonzi. Mais oyo bazalaka na tango wana papa batombolaka bokonzi ya papa Diangenda. Ba musicien baza ba témoin, chorale ya Yerusalemi baza ba témoin. Parce que basala même kipoi, batia papa Diangenda na kipoi pona kolakisa ke ye wana mokonzi. Banzembo Mandalala pona ba fleuve papa ndenge touti koloba, ndenge outi koloba yango papa. Mama Kinzembo akesa la prison na ba fleuve, akufeli kuna, akundami kuna. Papa Kulutu akangami à l'âge à 7 ans, akena ba fleuve, asali ba étude kuna. Mundele asali mayele nyonso basala lavage de cerveau ya papa Kisolokele jusqu'à ce que bapesi ye ba mama basi mwasi ya liboso mama Wamba oyo baboti bana mibale papa Kisolokele fils na papa Simon Kimbangu. Ndenge boyebisaka biso
na mbeba oyo yasalaka bayaka kolongola ye bapesi ye susu mama mosusu oyo babotini bana misato me suka lokola bamama wana bazalaki bamama ya elaka te papa Diangenda ye moko ayaki kosala démarche aye kobala mama Nsalulu Pauline oyo azalaki mama ya elaka. Papa likambo wana yango nde mutu etungisaki kuna na ba fleuve parce que lokola bato mosusu bakabwanaki na ntina ya kowela bokonzi bango mpe bayaki komona ke biso mpe lokola makila ya papa Kisolokele ezali awa lokola mama Kinzembo azali awa akundama awa bango mpe batombokaki nde ntina ya vikaria oyo ebundisaki papa Diangenda makasi a partir ya 1963 ndenge outi koloba ngo papa bakanaka meme koboma papa Diangenda bapekisaka ye meme akatisa susu na ngambo wana te me suka lokola bato mpe bazalaki oyo babandaki kososola oyo basosolaki ke nzela tozokende eza malamu te yango wana bayaki kosenga bolimbisi na bambeba nyonso oyo basalaka epai ya bapapa me papa lelo po ntango ekomi kozonga susu nini ezozongisa pota wana bokonzi kaka kowela kaka bokonzi or bokonzi wana soki etangama mpona bango te mwaye mpe bazwa yango eza te papa yango wana papa Kisolokele lokola za nzambe amonaka deja ke nsima na biso pasi ekoya tika na tikala kolakisa likambo tika na tikala kolakisa likambo mpo batemoin bazala batemoin papa biso bato ozali awa ebele bamosusu baza te me biso bato monani tozali awa toza batemoin parce que papa Kisolokele alobaka azwi bibilia apesi epai ya pasteur eya makambo ya Abraham ndenge nini makambo ya Abraham ezalaka tata Nzinga Kinsukulu azwi bible atangi alakisi ndenge nini makambo ya Abraham ezalaka ndenge nini Abraham abotaka me banani bazalaka bana ya elaka nani azalaka mwana ya elaka limbisa biso papa chapitre wana tosi totanga ngo awa me ndenge balobaka la répétition est la mère de la science tosengi papa de Gaulle limbisa biso ya kotanga Romains chapitre 9 verset 8 okititi na se po to comprendre susu elikambo ya Nzambe eza ya sika te oyo ezalaka na ntango ya kala yango mpe kaka moto eza na ntango Merci, papa pasteur. Apesi biso chapitre ya Romain. Baloma, chapitre Libois.
na nzela ya mwambe tokiti kuna se mpona ngonga totali na mokuse alobi Romains chapitre 9 verset 8 alobi yango ntina ete bana na njoto bajali bana na nzambe te kasi bana na elaka batangami lokola libota. Elaka ezali koloba boye ete na ntango ekoki na kobutwa mpe Sara akozala na mwana. Donc tosuki na verset 9 parce que tozosala ngoma. Merci papa pasteur. Bino ntango tokobokotanga botangi mosika mpo kozwa mayele. Chapitre wana papa biso te bato tokomi Bible ekomama kala ekomami mpe na ntango ya bapapa te me likambo yango ese elobama deja kala ke mwana nyonso te oyo abotami na Abraham moto aza mwana ya elaka me bana oyo babotami na elaka bango nde bato bazotanga na bokonzi ya Nzambe. Papa Kulutu explication apesaka biso yango wana. Biso nyonso toza kolanda maloba ya papa Jangienda tanga zoloba ke mwasi ya mbutaki solokeli ngai munapona ye. Mwasi ya mbutaki ngai ngai munapona ye. Mwasi na nga moko ngai mutu napona ye. Bango misato batu ya lukengo. Loba ozala mutu ya kokufa misu. Mesoki ozali mutu oyo zomona oko comprendre makambo oyo papa Jangienda za koloba na biso. Mwasi ya mbutaki solokeli ngamu na pona ye. Mwasi nini wana? Parce que biso tolobi papa Jangienda ye wana nde papa Simon Kimbangu. Mwasi nini oyo papa Jangienda aponela papa kisolokeli? Mama Nzalo. Yende mutaboti bana oyo papa kisolokeli alakisa biso bakoki kotangama pona bokonzi ya papa Simon Kimbangu. Me bana mususu baza bana ya musuni yango papa kisolokeli alobaki bawana bakende na famille. Eza maloba ya Nzambe. Papa kisolokeli ayoka kisoni te parce que alingaki alongola oya ye. Alobi na lingi te na sima na ngai batikala koloba ke ngai nde na tina na ngai nde likambu ya tata ebebi na longoli nyongo. Yango wana papa biso lokola toza ba témoin tokokanga binoko te toko continue koloba pota oyo ezozonga ba oyo baza mayele bayebi ke pota wana ezozonga na tina na bango ndenge papa outi koloba tango ya ngoyo ndenge papa olobaki dimanche. Papa Simon Kimbangu tanga ye alataki liputa na bobo. Me papa Jangienda tanga ye alati abakos. Yo tango ye olati safari na veste. Batu babungi. Me bana ya elembo papa bayebi ke yo wana kaka moto zozonga. C'est pourquoi na tango wana papa Jangienda bamemaka ye na gipoi. Na tango wana pona kolakisa munene na ye pe kopesa ye lokumu. Lelo biso papa soki tozoloba
yekaka kawankaka bato bazomona lokola tozoki exagere te. Nzambe fo bolakisa ye mpo bopesa ye lokumu. Pamba te ye nde moto azalaka, ye moto azali mpe ye moto akozala. Batémoignage papa eza mingi na ntina ya bokonzi oyo ya yo. Biso ba jeune totika kobunga parce que lelo réseaux sociaux ezobungisa biso mingi. Mundele asali réseaux sociaux eza instrument ya communication pour information ekene mbanga. Mais ye moko muta sali réseaux sociaux à lobby, les 85% ya makambo eza na réseaux sociaux eza makambo lokuta. Eza ba fake news. Biso bakimbangiste. Foto yoka papa alobi nini? Papa alingi nini? Papa atindi nini? Mais au contraire, biso ba jeune kimbangiste tozoko se distraire. Na makambo ezolobama na réseaux sociaux o eza ya lukuta eza sans fondement. Papa bato bawela kalika mususu te bitumba oyo toza nango ba jeune peut-être toyebi jeunesse ya likambo oyo te bitumba oyo toza nango eza likambo mususu te eza kaka ya kiti ya bokonzi papa oyo ezalaka na likolo yango kaka toza nango mpe lelo parce que Satana soka kita na se mpona kowela bokonzi. Lelo papa yango mpe kaka ezosalama. Yango wana papa tosengi na bino bosimba bana ya bilembo, bobatela bana ya bilembo po mopepe eza makasi makasi penga na nguba ya kitoko papa ezokende na matiti. Donc biso tozosala devoir ya kopesaka témoignage makambo oyo papa kulutu aloba makambo oyo biso toyoka po ete biso ba jeune tokende na mipepe oyo ezangi ntina te. Bokonzi ya Nzambe babundisaka yango te parce que Nzambe balongaka ye te. Dirigeant yembaka nzembo oyo elobi te bitumba oyo toza nango eza ya konzoto te eza ya molimo na ba génération nyonso papa balongaka na bango yo te pamba te bokonzi na yo outa nango likolo. Papa nga na telemi nano moke wana bandeko bazali oyo bakoki mpe kobakisa likambo moko umibale. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci tata Molimo Santu ndenge opesi biso maloba. Ndenge toyokela epai ya papa président. Papa makambo oyo biso tomona oyo toyoka na ndenge lelo tozomona mopepe komi makasi. Soki totatoli te eza niongo epa na biso. Pamba te yo moko papa ozoloba ete obateli biso na mopepe kasi na mbula tomibatela.